La famille eza ya koyinda, la famille eza ya kobeba. Famille libota boya nanu. Boya to vanda bandeko nanga famille libota kandenge to betaka na biso masolo to ya nanu to ya na lombango famille libota. Boyebi ke makambo ebimi kuna. Makambo ebimi. Lobi mama na biso le andaya asalaki video na ye na mama biso poutine de l'écriture la patrona. Basalaki na bango video na osala video na bango ka d'habitude na tournage nde mama le andaya abando kumisa bela wana bela na otiela bino video wana sikoyo asilisi alobi toza na tournage awa kotonga awa ba tableau la famille tomoni batu babengi nga kande batu bamisana bango ko benga nga babengi nga balobi mama Inès bino wana bobandi tango biso tokoya boya koloba teke no biso tolingaka mafinga bino wana bokomi kotombola biso boyebi ke na vandi na seki nga mono lobi nani muto aye kotombola bino bomona le andaya te na mama na bino bakomi kotombola biso kotombola bino na cadre nini boloba te no epa na biso ba tableau ezalaka te epa na biso ezaka songi na songi la famille en tout cas na otiela bino video bonjour nanu bonsoir ezo dépendre kana ba RO bolanda mama Inès. Je suis sûre et certaine que vous allez bien. En tout cas de mon côté nzamba lola zo sunga zo batela nazali bien na ngolo nzambe. Je suis sûre et certaine que côté na bino pe bozali bien. Kande boyebi la famille lelo toye lisusu na compte na biso ya Inès NM officiel kande to betaka na biso masolo soki okoti sika oyebi ke oza famille bota veuillez aussi vous abonner massivement tango ozo sabonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification na beto la kabino toujours c'était que non ngonga wana malamu nango ezalaka que à chaque fois que Inès NM officiel a obando yaka na ba vidéo ya sika bokozala toujours informé pour vous informer sur notre devoir. Toyebi yango biso nyonso ke notre koya ko informer bino ezalaka devoir na biso. Alors de votre côté devoir na bino ezaka kolanda biso pe ko salela biso ba partage ba vidéo kande boyebi partager le biso ka vidéo et ko sala malamu. Bandeko nanga kande lelo na yeli bino dossier ya Bellevie na yeli bino pe dossier ya mama na biso le andaya. Toyebi que relation mama le andaya na Bellevie kandi eza relation moko ya bien baza batu moko mibale ba mama bonko ba se respectaka makasi et puis basolola kana bango bien courant il est kaka bien dans la vie kozala na batu bien ezalaka toujours important ezana batu mosusu bobanda moi ba makambo moko ensemble kala mais parce que yo za mutu yalo koso ale okomi ko balukela moninga esala kapasi la famille tolanda nanu sport na zozonga yasika ya kitoko batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande to betaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara
Tokos Gers biashara c'est la qualité. Gers biashara bisika masolo ya kitoko. Sans plus tarder, tolanda dans moi vidéo où ya mukose ya mama Léa Ndaya na poutine de l'écriture la patrona. Tolanda ngona nunga ya bino na zozonga moi sima pona komeka kosala analyse kandenge tozo kende nango. Tolanda et on se retrouve juste après. Bella Bella. Bella. Tu as un tournage à Bella. Bon, bah, tableau. Et bon, Kotonga. Qui est nipe Kotonga. Et bon, maman, ni songi. Bella. Bella. Tu as un tournage à Bella. Bon, bah, tableau. Et bon, Kotonga. Qui est nipe Kotonga. Et bon, maman, ni songi. En tout cas, c'est long, tous à la franc, tous à la honnête. Na monite bisika oyo mama na biso Léa Ndaya ayaki ko mentionner kombo mutu. Et aussi natikala komona bisika o teke no Belleville Kandi ayaki ko mentionner kombo ya mutu. Eza na bango ka ambiance ya théâtre, ambiance ya tournage, ambiance na bango ka ndenge ezalaka. Boyebi mutu oyo déjà dégagaka esengo. Aza mutu oyo azalaka bisika nyonso kokende aolinga toujours atia bato mala atia bato à l'aise. Bisika nyonso kozala kolinga toujours bato basekaka. Mais bato oyo bazalaka kaka ya mawa batu ya makambo na makambo baza batu moko bisika nyonso kokende fo batu nyonso ba sentir que no yaza muto makambo ezalaka bongo. Na omona nanga bisika te oyo autre ya koloba jeton. Pourquoi bino bozala kaka soki Belleville lobi mwa likambo ezala ta na filme omona mwa filme mwa likambo moko boye akoloba bokati ba parti bokomi o abwakela moninga jeton o alobaki boye na makambo o ye Belleville tikala koloba te mais bino bokoya nango na ba réseaux sociaux ke non tala kutu Belleville uti koloba boye. Pourquoi bolingaka toujours kotia maloba na munoko mutu o mutu ye moko abimisa te? Mama Léa Ndaya sepeli na ye baza na bango na tournage comme d'habitude. Film na bango ezo kende bien. Bino moko boyebi mama Léa Ndaya depuis akoma femme mariée ezala na ba tournage mosusu ayaka te. Moi si alibala zo exécuter na nous devoir marital. Soki opportunité ezwami aye rôle na ezali aye na ye kosepela na ye na tournage asala bisengo na ye biso to ya koboya to banda koloba te non eza jeton boya koyebisa biso nanu bolingi tozala bababa bolingi Belleville penza azala baba to bolingi bato nyonso bazwaka na Bel Air Production bazala bababa bino soki bosali eloko na bino toyaka nango na lombangu te na ba réseaux sociaux bana ba film na bino wana. C'est parce que tolanda kango te neti moi personnellement na olanda nini ngana lobaka toujours na lingaka toujours kolanda film o na yebi keno nazozwa malunga soki nazolanda film o ya malunga ezate na kolanda kango te ngana lingaka toujours bisika kolanda o place na yebi keno awa eza boye nga soki na moni keno awa ya malunga ezate na ko préférer na ngana vanda na coin nanga na ko préférer na ngana vanda ba film ya Nigeria. Nga soki film ya Belleville eleki te soit na koti na ngai pa ya dinana na koti pa ba grâce luzolo na koti Canal Congo kuna pe atiaka ba film moko kitoko soki na moni ke kuna ezate ba film ya sike ezate na kotala Nigeria ezalaka bongo. Mais pourquoi bino bozalaka ka ya biso soki ka Belleville lobi mwa likambo boko tambola nango sur les réseaux sociaux batu nyonso bakomona batu nyonso ba sentir que non bino Belleville penza lobaki mabe no yeba te ata na film. Je me rappelle na film na biso moko titre kango nini o Belleville lobaki ka que non ménopause sans mobali ezalaka stress à makasi botambola o abwakila nde mama na bino ezaka pasi yango bino moko donc bomi pesa matière bino moko ka boya komi fingi saka bino moko po biso ndenge toza boye
na ndenge ka tozalaka na belle vie toloba ngo tozala honnête nga na ya na makambo na kote na bino ke non yango wana mama na bino kuta uti koloba bongo ayuti koloba boye cela veut dire que nazwaki tan kolanda ye po soki nalandaka ye te na oyeba makambo wana ndenge nini botika bato bavanda bolingi bokomisa bato bazala bababa bato balobaka lisusu te ezala na filme soki ka alobi mwa eloko moko boye c'est fini bokomi kotambola nango alobi boye ye kutu asali boye soki ka akoti na mwa likambo moko boye esalaki boye emataki boye kitaki boye bozaka likolo na belle vie botikala biso mwasi ya papa Dani s'il vous plaît aza libre ya ko s'exprimer aza libre ya kosala na ye bisalasala na ye aza libre toza na mokili oyo eza na la démocratie moto aza libre mpe akosala makambo na ye eza tournage ya filme na ye moko akomi mama bikomi akoma mama bikioma kioma akomi filme na ye moko abengisi bato na tournage mutu ye moko mama le yanda ya telefone na ye moko o mobali na ya sombela ye data na ye moko o mobali na ya tindela ye alobi na sala video bino video wana bo bano tambola nango keno wana eza jeton ba ye ko bwakela biso jeton ya nini tellement bino boza bato ka bolingana bino ba jeton bozaka bato moko bolingana bino ka ba jeton yango wana parce que ngande na za boye soki ngana finga ka bato te to na bwakela bato ba jeton te ata soki na koti bato bavandi balobi mwa eloko moko boye ekokota ngana motema te pourquoi parce que na yebi ke personnellement nazalaka na nga moto ba jeton te donc moto ya koki ko bwakela nga jeton te je suis comme ça natambolaka na ba principe wana mais soki naza moto pe ya ba jeton soki na yoki ka moto lobi mwa likambo moko boye kokota nga ekoswanga pourquoi soki na yebi ke nga pe nazalaka parmi bato o bwakela bato ba jeton ekoswanga ezalaka bongo botika belle vie avanda botika bamuleya avanda baza mikolo botika bango bavanda basala pe vie na bango eza nini mosusu tozalaka pe na besoin ya kolongolaka ba stress na ba jour mosusu jour mosusu tozalaka pe besoin bolongoli mo ba stress moko songolo pakata ce n'est pas normal bino boza kaka makambo nyonso belle vie koloba il faut kaboya belle vie lobaki belle vie mataki belle vie kitaki belle vie kuto salaki boye donc na musi ya mokili oyo mokoki kutokoki kozala concentré na makambo mosusu te boza kaka nyonso o belle vie kosala azala soki ka ndenge asepeli na bana na ye après tournage bana na ye bafilme mama na bango alobi ka mwa likambo azobwakela bana na biso ba jeton azosala boye potika pe belle vie avanda ye pe aza mwana bato ata baparent na ye basi bakufa mais aza mwana bato abima na nzete te babota ye kande babota bato nyonso ye pe babota ye donc bokoki kozala te ke non bolali bolamuki non il faut tokotela belle vie il faut toya kofinga belle vie bofinga ye awa na bane ebele bozalaka kaka bolala bolamuki boye mafinga eke ezongi bozalaka kaka bolali bolamuki boye mafinga na belle vie botikelaka ye espace te donc ye alobaka te atikala baba ezala ta na filme soki alobi kaka mama makambo ebebi ezala ta na filme soki kamwa likambo moko boye mama makambo ebebi bokoye la belle vie na ndenge moko akosakamana te alobaki ye kutu alobaki boye botika pe bato bavanda botika mokili oyo eza mokili ya nzambe eza mokili na biso te biso bato tokela yango te eza nzambe ye moko aussi longtemps que nzambe akela ye moko mokili apesa mutu nyonso kapasité ya koloba kapasité ya kosala makambo alors totikaka pe bato yango tomonaka ata na bafamille na biso omonaka soki moko boye aza na mbongo ye ata soki asali makambo ya mabe ya ndenge nini batushaka ye te pourquoi parce que ye aza na mbongo soki ka batushe ye c'est fini boyebi kaka ke non na baklasse bakofutela bino te eza bien te belle vie pe aza libre aza congolaise aza sénégalaise te aza rwandaise te aza pe congolaise aza pe libre ya s'exprimer aza pe libre ya kosalaka mwa makelele avandi kaka na kokote na ye kaka bandi kosala mwa makelele abandi kaka koganga l'occasion de rien aza libre mais bino bacongolais rien
soki ka Belleville asali mwa likambo bomoni boyoki kuna boyoki makambo Belleville alobi botika ya vanda ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko